Ale kumanga motema moto yaya. Vuguyoka kaka. Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. KNB Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikuru neza bino pardon. Jima sala ilo karata kate. Ya ona benga yo. Jima mukende. Umela. Bana Kin. Kebana jago zape so kute nango KNB Téléma. KNB Téléma Kinshasa eleki partout. Jimi mukendi. Umela. KNB ko zape te so kute nango tchek au Vandi. À travers la flamme par la com, devenant fort. Mbote, fidèles téléspectateurs, il y a magazine KNB Kinshasa Nabiso. Après 3 jours, il y a deuil où le gouvernement est décrété qui pour un massacre et a béni le Lususu. Mobulu Mususu est au Salama Kuna Yango KNB Salé Bino réflexion. Après 3 jours, il y a deuil national où le gouvernement et la RDC est décrété qui pour un massacre où le Salama qui week-end dernier na territoire ya Beni. Congo Mobimba pe monde entier va déplorer qui massacre wana. De part et d'autre, la réaction est Salamaki, notamment la communauté internationale par la bouche de Saïd Djinit, va déplorer qui peut basengaki na MONUSCO a appuyé davantage FRDC pour sécuriser partie wana ya territoire. Le pape François P a déploré qui va massacre répété na Beni. Pour na opposant gouvernement et faillir na mission nango ya sécuriser population. Société civile ya Beni a sengi na ba ministre oyo ba s'occupaka na secteur ya sécurité ba démissionner. To remarquer que ba collecte ya ba fonds ezo salama na ba église, ba parti politique, société civile pour na ko soutenir bandeko ya Beni. Kasi côté na ye gouvernement ya République patikala ki simate. Premier ministre Augustin Matata Ponyo à la tête d'une forte délégation ba komaki tina lieu ya massacre pour rassurer la population le dispositif sécuritaire au gouvernement a joué pour le drame ya modèle wana et se répéter les sous-soutiens. Nanyon soana pe gouvernorat ya ville ya Kinshasa ba organiser qui messe na cathédrale Notre-Dame mercredi 17 août pour clôturer 3 jours ya deuil national. Après le lancement, il y a opération, il y a enrôlement des électeurs dans Nord Ubangi. Président, il y a Séni Corneille Nanga. A aussi annoncé depuis, il y a un enrôlement pour tous les pays, mais bâtiment, basé dans la vie partagée. Magazine KNB, président Séni Corneille Nanga annonce qui pour le samedi le 20 août, publication d'un chronogramme pour l'opération et enrôlement des électeurs dans la République Mobimba. Il y a un autre qui est qui Il y a un délai qu'on a fixé pour qu'il puisse sortir le rapport et que, en fonction de ce délai-là, qu'on puisse se dire que avant qu'il ne puisse programmer pour tout le pays, il faudrait qu'il donne ces résultats-là. Mais le souhait serait celui-là, c'est-à-dire de voir un peu les résultats de l'expérience qui a été faite au niveau du Nord Ubangi. C'est en fonction de ça, en voyant les faiblesses et les points forts, qu'on peut maintenant étendre sur toute la République. Donc, nous osons croire que depuis qu'il a lancé le processus, c'est tout à fait normal qu'il puisse promettre à ce qu'il va d'ici là publier un calendrier de la continuité. Et je pense que tout le monde devait saluer. On ne doit pas se poser de questions pour dire qu'il faut d'abord qu'ils donnent les rapports, c'est-à-dire ces gens-là qui veulent à ce qu'ils donnent d'abord les rapports, c'est des gens qui ne veulent pas à ce que les élections puissent être organisées dans ce pays. Laissez Corneille Nanga faire son travail, évoluer. Il y a même des gens qui veulent à ce qu'il puisse faire ça dans un temps record. Pour qu'il fasse un temps record, il faut qu'il continue. Il faut plutôt l'encourager, il faut le féliciter, qu'il fasse son travail. Bon, ceci n'a pas été qu'il fallait qu'il appelle nos rapports global.
ndenge nini eleki na nord ubangi ndenge nini combien bato s'enrôler est-ce que ba misusu basali refus ya ko s'enrôler puisque ko bana na République mobimba mais peut-être là-bas ndenge babandi il y a peut-être eu des problèmes il fallait d'abord qu'il fasse un rapport global. Bolandi bakino ndenge balobi ba misusu basengi soki ekozala possible président ya CENI Corneille Nangaa apesa rapport ya nord ubangi esika bandaki bato s'enrôler combien eleki ndenge nini pe ba misusu balobi azala droit kopesa rapport te mais asala nde de façon que processus électoral eleka malamu pe élection esalema na ntango esengeli yango ezali souhait ba congolais nyonso Kinshasa eleki partout. Constat moko esalami ba jeune fille mingi oyo bauti kobala bazwaka lisusu vraiment soin ya nzoto na bango te yango KNB ekendaki kosola na bango. Magazine na bino toza na commune ya Kinshasa pona kosola na bakinois ndenge tomona komona mwasi ya libala aza pena no jeune fille aza nano elenge mais aza très sale aza salite azokoka ko entretenir nzoto na ete mais soki tozongi sima tango azaki pa na bango avant bala azaki propre mais akoti na libala amitiki yango tongi totuna soki bongo pona nini peut-être possibilité zate ndenge wana mitiki ou mobali apekisi asala biloko maquillage wana te alingi na ye atika mwasi na azalaka naturel bongo mais basi mosusu mpe balingaka bongo te ifo azalaka propre mpo mobali na alula libanda te. Mais comment pas donc eza nango peut-être mobali akolinga ye na propre ndenge aza bongo na bote na ye ntango akoma ndako libala papa anéglige mwana mwasi bon yango wana ekotindaki mwana mwasi abala kolata nano oyo aya awuti nango epa na bango ntango ekomaki bilamba na ebebi ole mobali asombaka te ekoma siko bilamba wana ebebaki ala après mwasi siko alata akoma propre ndenge azalaki epa na bango eza te okuti ye propre atiaka maquillage bien mais soki okoteka ndako ya libala osala yango su te mobali alingaki ye ndenge banotia bamaquillage wana ekomi na ndako ya libala aosala yango su te yango ekotaka mo desordre na foyer kitoko wana mona libanda na ndako azomona yango su te asasi eza malamu te yango papa ebele mpe miso ekomi libanda mpo bamama nini boza salite alors salite mpo na mwasi ezaka eloko malamu te baso bamitikaka en tout cas bozwa temps ya koentretenir banzoto na bino Kinshasa eleki partout. Rédaction ya KNB ekitaki na terrain mpona kosolola na bakinois bayebisa biso par rapport ya constat tosali epai ya bajeune fille mingi oyo bazali bafiancé soki mobali azodrage balobaka immédiatement te ke azali occupé bazwaka mwa temps toyebi te soki ezalaka mpona nini. KNB magazine tozali awa na avenue Itega na commune ya Lingwala kosona bakinois par rapport ya comportement bala basi belé bakoma na yango soki azali fiancé et que mutu mususu aye ko proposer akoloba te kaza fiancé akomi bomba soki peut-être ba évoluer na mutu wana na suka nda ko biseka azali fiancé bakinois balobi akoyi ko ngate azo engagement na mutu mususu ifatambola na bosembo azela ti mukolo tana bango ko kokisama po mobali na ye a honoré ye akende pa mobali na ye kozala malamu te basa mabala pe ba kosala ngo akokozala azana mobali na ndako babala ye bapesela ye bambongo ba honora azana alliance bazolongola pe ba alliance bazokolinga abombi yango bazosala ba désert comme pe lokola basi lokola pe biso mibali ya mabe pe bazali basi ya mabe pe bazali mais mutu soko yebi ke nazali na likambu na ngai oyo lingola ndelango tina suka soki bosa ba bosa ko afficher ni comportement na batika ya bien te soki to yo oyebi ndo zabwe ojana bangashima no basa muve te ndo zabwe na mbali na mo boye na mutu bo po ya la bien po mutayeba ke ndo zabwe don ngana varane ne azana ani na mutu ni mo boye ya ni ngwana ete ko sa so sambla si apolo be sanga yo na boye na mutu mo boye wanga na boye ngana mutu abuku sanga na sa mabe apona regeta na sele po ani apona kanda eza kitoko te soko lingi mutu te oloba kondima te kolia pe mbongo na ye te ozomona okoyebi koza na fiancé na yo lingaka fiancé na yo wana po ba malédiction mosusu tozomema eza yango oyo po okomona à la longue malédiction ne koyepa bana
ya motu ya kobaptiza que lisite moko eloba mbo azali makomine matambola kanzela moko la nanzela moko pour mapomboli pe landa yo Kinshasa et l'équipe partout. Tinga photo na yo en mode selfie kanga photo buka kingo seka mo gagner temps tinda yango na page Facebook Kinshasa na biso pen. Sur la photo. Tout ça comme OK. Buka kingo. Écoute idée. Écoute idée. Écoute idée. Envoie selfie. Écoute idée. Écoute idée. Sur la photo. Tout ça comme OK. Écoute idée, écoute idée, écoute idée, envoie selfie. Écoute idée, écoute idée. Sur la photo, tout ça comme OK. Écoute idée, écoute idée, écoute idée, envoie selfie. Écoute idée. Sur la photo, conseil comme OK. Écoute idée, écoute idée, écoute idée, envoie selfie. Écoute idée, écoute idée. Rédaction ya KNB bakitaki na bandal pour na kosolola na ba coiffeur ba exécution pourquoi bazana l'habitude ya kokoma o ezali esika ya repote na poudre eza ya ba client. Magazine KNB toza na commune ya Bandal pour na kolobela tosali constant moko na ba salon de coiffure que ba poudre zo umela lisusu te au moins OK ba coiffeur mais et comme ya poudre tala poudre sili ba coiffeur mingi bazo lela yo to ito na bango pourquoi est-ce que poudre zo umela te système eza système ya benda beauté boko sala poudre munene bo somi pena poudre munene bo salela mais au moins na ba système ba garçon sukole chez bango donc tam so zane pena nyoso mais ayeka pa na bino déranger bino mona te vie boskise ngana ko na ndamba poudre te ta bo pese déjà poudre déjà ils ont quitté déjà yepe awaya ye mokote tam susu de simana ye ba msusu ba roya donc système mobiso de constater trop na bandala wa ya système ya benda beauté na basi na mibale donc to ba te so eza phénomène nini zo komela biso to e bango te o eza ce stratégie na biso na la coste to comprendre que lokola ba pour des eaux mais la teso vide yango biso zo sali système que to tikeli bango bouteille ya pamba biso to bombi ya biso tango roya o sengi to pimelote masa te sena na bouteille kuna so eza yo montango cha fia o monelo rote o benda ina ba poudre zo mais la te parce que ça répond à ba clientité mais elo nga na remarquer surtout bala mibali au monde a tellement appelé à la place mon principal au monde a mon bala maman na nyina benda beauté sans moi pour trenda na benda beauté pour sans na minute okutu na poudre mukena bo somba ya munene ko so sombika ya munene bana mbaba liko benda beauté balekata ba basi yango na conseil na pesa mwana mobile nyoso azana besoin benda beauté asomba poudre na ye ezala cherté ya mukie ezala 500 francs munene za 800 francs 1000 francs donc conseil na opesa ska bato batira ba poudre bo comprendre biso soto somara ba poudre ya moi gaillard wana ya minene mais ba poudre ba ina ba 500 ba 300 francs ali opé poudre no tena parler ba petite sœur pe na parler ba ali leki ndeni moni nona moi poudre et ozanga te apesi oti ngai en tout cas maman ça arrive ndenge boye nga na opesa merci mingi na honorable Jimmy Kendi quoi ça n'engage que moi hein ça n'engage que moi donc ngai lelo suna kutene na benga honorable likaniso ya zuita la kaka biso ba coiffeur hein coiffeur na sala nini bazwa biso batu pamba mais bino honorable Jimmy Mukendi apesi biso valeur pour batu tout ba mo mbaka ba musicien batu tout ba kenaka pa musicien pour ba yebi na suka idéologie a benda mo loko mais bino bondimi pe na bo se déplacer merci mingi na honorable Jimmy Mukendi donc vous mela quoi
bolandi wana ndenge bandeko na biso ba coiffeur ba expliquer alors eza malamu te kozanga ba biloko ya mike lokola poudre yo vraiment jeune fille jeune garçon lati bien bimi na ndako na oyoka kopakolela poudre na salon yo kobenda beauté wana mais faut koyeba que bato ya salon pe bango basombaka poudre na mbongo po autant bato bazoya ko se faire coiffer bango pe bakotisa mbongo bazwa quand même revenu mais yo yaka tous les jours au félé yango wana bango baloba comment osalela bino système ya mopepe batike bino flacon vide po mbala sima bosombaka pe bozwa mayele Kinshasa eleki partout. Bato mingi bazara na perception ya mabe pona niawo yango bapesi ba raison na bango na reportage oyo. Magazine KNB chaque le 17 où ezalaka journée internationale ya chant noir yango KNB tokiti a na commune ya Lingwala na avenue Libenge koswana bakino ba biso perception na bango ezalaka nini komona nyao surtout nyao o ya mwindi no mundo mabete no mundo comme nyama nyoso so boko la nyao eza mabete nyao eza na ndako même si ndo boko la kambwa ndako boko la nyao nyao eza tika soki azolela na butu eza milimo mabete nyama tu nde mobala yoka posa ya njo ya mwasi ne pe nyao kwa njo posa njo mobali so komi na butu posa na so komi fwa balela so ko muninga mulonga na ye accompagner ti bon ça la posa na bango mo tika olela no atika kapé pour nous a kindogité Kenya ou ni on a to kwa nyama nzo ke suba parti par la tenir so dike koto tira suba kote pa suba ngania ou azana animal mo domestique atena ba to compagnie mais na vie actuelle lelo bat promis ko lia niao donc pona ngai bon na bité ba mususu ba suba soke musuni ya ko lia ba suba zo randoki na ibige nyama za milimo mabete batu nde bamo ko utiliser milimo wana kati niao mais niao za milimo mabete nanga azanyama azekela monzamba sali osomona mais batu ya mokili nde bakoma ko kanisa nyao kenya azama be mais pona nga na simaka nyao na vanda na nyao na sakana na nyao soki nyao azaya bien na memaka pe na mona nangelo moka mabesala ngate oni nyao azotambola akomba koma ko utiliser nyao ko esprit ya mabe nde yango bato bosuba koma obanga nyao à partir à wana na lingami ko boko ba nyao za bien parce que okim c'est ba poukou et puis nyao aeba ka soki mabe ya so za nyao bien aeba so kamboya ya ba do ça ba signe mais so boza ba to ya comprendre nyao za bien mais nyao soki keza ki akoti ndoki asiki ndoki quoi de monde que nyao koma mabe pona ngania waza bien d'autre part nyao kim ça ba poukou mais et comment mabesu et comme il musuna ba minuit ba 0h akomo lela likola ndako au moins te e tira attention nyao ningi olela bout tamusu arozanga kindokite au moins tamusu ego déranger bino mongola la bien zate au moins bobimi okubami mabanga bolandi wana ndenge bakino bapesi ba perception na bango pona nyao surtout nyao mundu ebele balobi ke nyao azani mabete ba msusu pe balobi esprit mabe mingi ekotaka na nyao esprit mabe ekpona kaka nyao te esprit mabe ekokota pe na nyama nyonso donc nyao aza aliment moko domestique azalaka ne bien azalaka propre il suffit kaka mokona yo o éduquer bien pe akolanda kaka malandisi na yo nyao aza mabete Kinshasa et l'équipe partout. Nakala ba jeune fille bazara soki ozo draguer ya kosenga yo temps pour na réfléchir mais lelo soki ozo draguer mwana mwasi ya kopesa yo réponse immédiatement soki pa oboya aboyi na ye mbala moko boyoka ndenge balobi KNB magazine tozali na coin ya avenue Isangi na commune ya Lingwala na quartier du 30 juin koswana bakinois bayebisa biso lelo nio ezali kosala na kala soki mobali alingi mwasi akozwa temps na ye mpona korépondre donc mobali akosouffrir na kotia litoi mais actuellement ekoma na mwa facilité mwasi mpo arépondre mobali akolinga ye mbala moko so mpe alinga boya ye akoboya ye mbala moko bakinois balobi mpona ngai elo osala bafi bongo eza complexe bafi mingi bakoma na complexe mpe lokoso ya mbongo eleka bango mingi bakomi kolinga mibali bilingela alinga kaka mobali mpo azwa mbongo azala neti baninga azala boye yango nga amoni ke eza complexe moto komi osala bafi peut vie apprécier et conseil na opesa ba jeune fille bazala apprécier te c'est mobile alingi yo faut zwa temps oyeba ye because kondimaka bindimela te na po na ndimaka po na china ye eza bien te faut to changer mambo e changer eza par rapport à nini toyebaka kala mais toi siko sika et comment on teke msusu mwa ke na olingi mwasi lelo
ils se peuvent répondre gars lelo bomimpe lelo ça arrive c'est ça qui est a situation de mambo changer ta va faire c'est comment ba WhatsApp donc c'est l'équipe bino mingi vous en a patience té hein et lo pendezo bo mabino mingi vous en a patience té bolingi ko répondre kaka yeli ye kaka donc eza vie pressée yango na neza ko bo mabino lelo mwana mwasi akozwa libala kasi ko umela té po bolingo ezalité OK tandis que so lingi ko bala mobala na lingi il faut bo imesana bo sala bolingo bo yebani na nzoto té kaso ya bino lelo na bo yokanité déjà si on peut nzoto akozala pe na libala na ipana yote alinga zakika na posa yeba nzoto na yo et puis atika yo ta musupe mwasi no bene ba parano bakena okuta na parana ye kasi nano osolo na yete oyebika mwasi na ngaza ya kisika boy kasi lelo ndeza bongo te donc monde on a vitesse makasi vive bana ngo mikolo yo yebi ba vacances est-ce que de moni mwana bana mo ba beta tanzango atakede ba beta raté bana ba na vitesse ba omika na ba sentiment bloco wana kaka ba téléphone Android ba bloco wana yango pe biso ba ya to scroquer bango trop to ko sabona ba bloco wana mwana akoli mbala moko yi akoli tango ko approcher pe donc apé d'accord boto ça ko bon oh l'amour est aveugle te l'amour de ko mo monana to yeto kutani omeli ya ngai na kokende na yo bolandi wana ndenge bakina balobi ba ndeko na biso mibali balobi que vitesse eza makasi mikolo yo papa na biso pesi conseil pe tanti na biso alobi ya moto ya kokangeza que soki moto alingi yo jeune fille esengeli ozala sage eloko ekenaka mbangu esilaka pe mbangu soki mobali alingi yo esengeli ozwa temps na yo korépondre ye positivement to négativement au lieu kozwa décision mbala moko soki moto aye Kinshasa et l'équipe partout. ASV Club pe na ngambu na ye abandaki ba entraînement pe apresentaki ba nouvelle recrue. Ah bon? Business to sangana to kumisa to tombola. Bana beya événement te pose salama déjà bosenga ba supporter présent biso miss pour matango fort yoka kiango comme na matoi na ye c'est pour vous dire que ta biso dans les émissions mo konza ka yango bosenga ba joueur asika omoni bango ba ye internationaux na ba nationaux omoni Yannick Bangala ote ba ndengo pendant DCMP intégré avec club 16 1 to moni joueur asanga balende yo na intégré avec club 16 1 to moni Ernest Sugira to moni ba Tuba bango nyonso wana ba Daouda ba ye ko renforcer équipe la Monsieur Football Club de façon que saison prochaine tu peux être la Ligue des Champions dans le foot on est tous les champions bâtis de la compétition donc si ba joueur ba beta cette fois-ci oh il y a ba fantir surtout ba beta ka quitte nous peut comité to tika bango namoni ko sepela o yanga na sepeli je crois que ezana tina ko sepeli na ndenge général asali biso bolamu ya kozonga ba joueur o bazana talent déjà o tozoyeba donc espoir ezali que Coupe d'Afrique ezana maboko na biso. Bon, certainement tout le monde qui recrutement est conséquent. Donc par rapport à ma poste peine to senga qui est tout le monde ba joueur parmi le 7 nouveaux joueurs wana bien que bazana international étranger mais en tout cas tout le monde ne savent pas parce que baza bato to moni ba beti na ba mboka mosusu na chan et puis to sanisi bango to moni que ne résultat ko la mana et loko ça ezangi ka para kiso sikoyo comme ka ko sanisa makanisi to za bomoko d'une façon to tombo la vite.
mais là vraiment on sûr que en tout cas donc musique dans la Ligue des Champions. Le président, même si tu devrais être à ma place, quand tu fais les recrutements, c'est pour jouer la coupe. C'est pour gagner la coupe. Nous avons fait, ça c'est pour gagner la coupe l'année prochaine. Tu sais que nous étions disqualifiés injustement. Nous allons nous préparer à compétence pour commencer l'année prochaine. Bon, on est toujours là. Vous savez que ça fait plus de 2 ans. Nous perdons la coupe de la Ligue des Champions de l'INAPO à cause des injustices. C'est là ça peut pas nous décourager. Notre équipe est là, les joueurs vont aller en préparation. Nous allons nous battre pour faire toutes les compétitions. Daring Claude Motema Pembe a bandi entraînement naïe pour la saison sportive 2016-2017 a présenté qui va nouvelle recrute naïe. Daring Club Motema Pembe a songali entraînement pour préparer saison sportive 2016-2017 na stade de Martyrs. C'est pourquoi magazine Nadino Kinshasa na biso KMB toza na kati ya stade de Martyrs poto assister na séance na entraînement na bango ya liboso. Ba supporter so baye na séance d'entraînement liboso et la kisi que Daring ezali nde sengo na biso vraiment toza très satisfait na komona déjà na première séance oyo kutu tosala ki large diffusion te. Les supporters baye boye et puis Sengo, je crois que motivé les joueurs et motivé les dirigeants et là qui que les supporters baza pene équipe na Bangala peut-être qu'il monte. Bangala vite a commis le biso pour na kosenga Bangala a commis l'imana pour na kosenga que nobeta na vita. Le biso to lobby eza malam ba commis le biso to repesa bisa ba condition ceux qui sali yango ko mais zate Bangala ko ken to ko kanga joueur te. Problème ezate il m'a bien organisé. Je pense que quand la militaire assemblée élective Rosala beaucoup yeba, banane va diriger il n'y a pas de problème. Bah étranger autour banane va comité. Bah koyal lobby et samedi bangonyo samedi équipe au grand complet parce qu'à partir de la semaine prochaine photo kende quelque part pour la préparation sur le championnat. Samedi auto 5 va supporter nyonso ya Daring à partir de 14h ko vana nanda côté. Awa ezana ba joueur pe belé te présenter les lotés parce que présentation de salamité samedi aux à la fête ya monena na mardi te représenter ba joueur nyonso oyo ba kobeta championnat en tout cas ba imania ba kosepela to kobeta Afrique te mais ba joueur otozui na yebité président ya grande commission ba supporters Amos Mbayo oyo ameki ko épingler makambo etali Matampi Vumile ya lobby que Matampi a joueur il y a tout puissant Mazembe azalaki kana une saison à Daring donc il faudra pas qu'on pour parler na ba dirigeant ya Mazembe pour na ba yeba ko renouveler contrat na ye puis oyo zolo ba mingi ya Yannick Bangala oyo ba moni lelo na entraînement ya ASV club mais président ya grande commission a assuré ba imane nyonso que Yannick azana nous transférer te na ASV club parce que ba sengaki ba condition moins ebele mais ASV club nanu akokisi yango te donc ceux qui a s'entraîné le long à ASV Club et Zaka Kake, les supporters avec Club Mamona jusque là conclusion mon il y a transfert non de salamité et annoncé dans Daringman Nyon Sobaya massivement samedi dans stade de Martyrs parce que va représenter effectif il y a équipe Oyobet à saison sportive 2016-2017 et il y a bakisi que souci majeur il y a Daring et Zaka Obeta Coupe d'Afrique saison prochaine Kinshasa et l'équipe partout. Miss Missenga Oazali actrice au sein du groupe Sans Souci d'Afrique à l'obéli rôle naïe et à l'obéli ndenge nous a géré à succès naïe. D'abord, les incarnation un rôle. Quand vous incarné, vous les facilement. Si on a un problème est commis. On réagit déjà si on a une facilité à quelqu'un qui choque mon soyez et que les lissos là. Si koyo nanda kutolela na biso normal oko ganga désordre ko sala nyonso olingi mais est-ce que le théâtre il y a quand même de logique na olela na wana il faut les la correctement mayami su fait bima son avis normal mayami su bima kayote il faut na théâtre mayami su bima d'abord artiste il faut ça na ba principe ya art c'est ça le principe à art pour incarner bien rôle na si seulement
okoti na kati ya baprincipe nango art elingaka respect moto arespecte yango so moto arespecte yango akomisi eloko eza important te mais ye akomisi yango important beau avoir bato basepela nango osala eloko baosengi facilement parce que seulement alingi yango le vrai succès eyaka na makambo ebele ntango mosusu na nzela soki ozalaki no artiste te oleka inaperçu mais ntango okomi oleka bato bakotelemiso baozala bato bakobenga bakozala bato bakosenga banimero no baozala mais il faut toujours avoir la maîtrise d'abord atopesi motu numéro no mpo nga napesa nanga numéro nanga mais so moto alobi nanga bêtise oyo nasepeli nango te je lui dirai en tout cas si tu m'appelles pour ça je suis pas d'accord so benga po osola nanga ofélicite nga encourage nga oconseiller nga na boya te osalela nga mpe prière na boya te mais so okomi nde okomokenda na baprincipe moko boyo esimba te nanga en tout cas je mets ça à côté yo mpe moto wana ndako wana mposa osala théâtre lokola nga wana mposa osala théâtre opo olinga yango mingi si tu trouves que c'est ta passion tu peux venir non sans souci eboyaka motu te. Merci pour l'attention et fidélité. Vous allez continuer à faire ça dans le magazine. Vous allez toujours connecté, branché, scotché na KNB parce que Kinshasa et qui n'ont partout. À travers la flamme par la com, devenons forts.